Msamuza mfumo wetu Yesu Kristo yezo la kwanza mbi wasiditu ye untwa da mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki mate na biso papalde ngende mtate biso abandela kina banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ya suka to yoki to bomba to salela pona mkolo wana tobika kono lelu salama kana tango wana ezakin pas suki totali tata oya botiyo ayebike oyo mwana na ngai tata alobi na mwana nazotinda yo me pa nazotinda yo okenda kosala accident mwana ekosala ye pasi na motema na biso bato na bonzoto me tata ndenge nini atikinga mwana na ye nakenda kosala accident bana mosusu amona kimi na ye atindi mpe akokende te parceke ndenge nini nakenda kokufa tata alingi nakenda kokufa me lokolo eza likambo ya tata nzambe boso esalamaka na papa mfumalo papa de ngenda na 58 oyo papa mfuma mbanza mbala mibale ya sali accident na nzela kaka ya Kinshasa me baboyaki te oyo papa mfumalo papa de ngenda na 52 nde bayebisaka ye na papa mfumalo mpona nini likambo ezaki na tiela soki ye akete elingi ozala mabe yango ye komonana na 58 ya papa mbanza ndenge moko ya papa mfuma longo na 52 chemise nyonso ebebaki na makila motoki na ye ekomaki makila ya mfuma mbanza ye mokolo yango atokaki ye nyonso me makila ebemaki te motoki na nzoto le fin de fait akendaki kaka yango ndenge tata chauffeur alobi na biso mpo na biso bato okoka te me nzambe alobi kende akei oyo elekaki wana yoyoki yango ekuluzu ya nkolo Yesu kuna etikala te eye komona na wapi na kimbata kuluzu tumalo alobi kuluzu wana yango ezali wana kimbata kuluzu bata motema mabe kata yango likambo wana toyebi nano kilo ya tata nzambe te monene na ye na ntango ya kala nkolo Yesu
bato bazaki na chance ya kokutana na nkolo Yesu baza kosolola bien. Et de fin mateyi bapesaki alandelaki yango te. Fin aye kobebisa makasi. Motu lokola Barabas azwaki temps ya kosolola na nkolo Yesu. Sololi apesi toli conseil kozongela mabe wana te osalaka. Ntango baluki nkolo Yesu mpo baboma ye, sikoyo Barabas akomona na tribunal. Nkolo Yesu na Barabas toboma nani? Totika nani? Majorité ya bato babi boma nkolo Yesu, tika Barabas. Nkolo Yesu asali nini? Barabas pe atali nkolo ye ayoki bongo, ye asepeli batika ye baboma nkolo Yesu. Oyo moto apesaki ye mateyi ezalaki nkolo Yesu. Nkolo Yesu mabe nini asalaki? Tuna pe batunaki te, bomaka nkolo Yesu, tika Barabas. Elakisi ke oui babomi nkolo Yesu. Est-ce que so totoni Barabas ti lelo azali? Oh, ye pe akufa. Ntango ye akufi, kuna bakutanaki basepelaki na ye. Omoni ke yo kangi likambo wana mokili malamu to wana akufa, eyo nde okotikala okolanda. Kuna nde ezalaka benga bika. Ye alobi mwana Nzambe akufa na ye atikala. Bon, kuna nani akoyamba yo soki mwana Nzambe te? Mingi mpe toza na mokili tosisa ba problème te, toyokanaka te. Likambo ezali kuna soki oke avant yo otikaki problème na mutu awa na mokili, ye akoki koleka te, moninga na yo soki akei te bosambi te. Akozela yo meme osali 100 ans, akozela yo te yo mpe okolanda nde bosambi bino mibale. Oyo aza na raison aye wana bakolekisa yo. Mutu oza na faute okotikala wana ti ntango nkolo Yesu akosambisa mokili. Lelo soki totali 4e génération yango oyo, sikoyo mpe mokili eza ya koningana. Ntango Nzambe alobi te nazoya korekipere oyo ya ngai, mabe nini oza nango na moninga silisa yo. Soki moninga na yo si akufa, wana ye mpe aza kozela yo kuna obosamba bino mibale. Koya ya mwana mutu ekomi pene. Ntango tozali ozomona ke mokili eningani, mokili ekosamba, me mokili te biso bato. Konflit tozalaka nango tosilisa yango pamba te kuna baza kozela biso. Kozala likambo na mutu te. Yango toteyaka ntango nyonso ezala ya moke kaka. Sala to boyokana na moninga po mokolo ya koya mwana Nzambe eyebani te. Soki na butu, soki na moi, akufe nasali epe bongo akende. Non, yake kozela yo. Ke kozela yo. Ntango boza bomoi problème ezali, bolobana bosilisa yango, pokuna tokendaka toyebi te ndenge nini ekozalaka. Te ya wana mateya mokolo ya lelo, so tata Nzambe ayaki, ozwaki osaki, obongoni, oza susala likambo na motu te. Kasi yo osali ko, marga nazwi mateyi, osabote yango, mokolo mosusu eza kozela ya. Nde yango ezalaka pasi na biso bato. Tosilise boye na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen.
alignement. En place pour repos sur place. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Léron, garde à vous. 1, 2, demi. En place, pour. Gardez-vous. Pour les salis. Salut. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Fumwa dongo, fumwa dibunu. Bimfuka vya nzitusu bikuba mene mkuvana nkembo nzitusu. Imu diao. Tata fumwa dongo. Tukulombele wabaki fuli watambula nzitusu. À vous l'exercice. Marche. Quel est ton honneur? À gauche. Gauche. Pour les préparatifs du défilé d'honneur. Musique.
Santo. Toia wa liboso ya tata molimo santo pona mokolo molelo ezali mokolo monene. Ezalaki na 1985. Ezalaki papa mokolo ya samedi. Nde tozalaki na séminaire awa na nkamba ya développement. Na tango wana pe papa Fumambanza azwaka invitation epai ya tata Ndomba sekuna na Kinshasa. Alors, makambo ya aksida ya mokolo molelo ya papa Fumambanza soki totali bato oyo bazali batemo na likambo wana ya liboso papa Mbenza. Pamba te tango mokanda eutaki na Kinshasa eyaki awa papa Mbenza yebaka likambo bazalaki kosolola na papa Fumambanza. Kembenza nazali kokende na Kinshasa kokufa to kobika. Papa Mbenza alobi papa soki ndongo wana kokende te alobi te tika kaka na kende soki na keite ekozala pasi mingi malamu nabikisa moto oyo balingi basala mabe ya mibale papa Nlando chauffeur ndenge touti koloba ye pa azalaki témoin ndenge papa Fumambanza azalaki koloba po tezalaki komona penza nzela kofungwama te. Ya misato tata Befo ozalaka protokole na ye ndenge papa Fumambanza azalaki kosala bavai na Kinlongo pe papa Befo protokole oyo azalaki koservire papa aza kobongisa biloko ya kolia me papa pete ezali te aza kolendi bondela ye me vraimen ezalaki pasi mingi papa aza kotoka. Ya nini papa Samba pe azalaki témoin na likambo ya monaki pamba te tango voyage ezali kobongisama papa Samba monaki tata moko koyeba te autaki esika nini azalaki na bilamba ya pembe alataki azalaki pe na meme alobaki ete meme oyo bokende meme yango na Kinshasa. Tata wana pe tata Samba yebaki ye te soki autaki wapi meme wana pe ezalaki na motuka oyo bakendeki kuna na Kinshasa. Alors tata Ntuta aza lisusu te po tango aksida esalamaka kuna na Kisanto esika bakendeki tata Ntuta nde atiaki papa na nzoto papa na makili eza kotanga na motu tata Ntuta tie na tulu na ye. Papa ezalaki makapasi mingi soda pe awutaki Brazzaville ye pe ezalaki na posa po ete akende na azunga na Brazzaville parce que ayelaki nzela Kinshasa azungila nzela wana papa amema ye na motuka. Papa Fumambanza alobaki te place ezali te kokende te soda wana betaki mabaku me bino bozali koloba te bonzambe ezali me tribalisme ndenge boye bino na bino bokayimenga na tikali nzokanda likambo ezalaki esika wana. Tango akisida esalamaka kuna na Kikulukuta soda wana ayelaki bayaki nzela moko na papa libre na Brazzaville. Tango akonda esika wana akisida esalami nde soda wana makanisa kendeke musika te papa azali nzambe ayebaki ete nakende na mutuka wana te donc asalaki témoignage moko ya makasi. Alors papa Fumambanza tango akisida esalemi bakotaki na Kisanto sango pe tambolaki na butu wana kuna na Kinshasa. Papa Fumalongo dengenda kuntima ayaki na butu kotala papa Fumambanza ndenge ezalaki vraiment salaki pasi azungaki na butu wana tongo etanaki azungi lisusu na Kisanto nde ayaki kozwa papa Fumambanza amemaki na Kinshasa. Biso totikalaki na nkamba atali kama moko toyebaka te toyiko yeba sango lundi le 30 septembre 1985 donc vers 11h nde papa Fumambanza papa Mbenza akutanaki na mwana ya papa Nsilu tata Andre Diansa me mwana wana pe akufaka yende ayaki na bakaminyo oyo ezalaki koya na zando ya Kikoka nde bakutanaki na papa Fumambanza yende ayebisaki papa Fumambanza papa Mbenza te papa sala accident
tango sango na yokana ke papa nkambe ningana ka ndenge nini boye toko kende wopi papa Fumambanza tozana maboko na bande ndenge nini vraiment papa yingisa kinkamba. Alors nde programme bongisa maki papa wa Sukulwa yende azaraki passer de la ville sainte. Papa Mbenza na mama Fumambanza bango misatu kakande bango bakendeke na Kinshasa. Tango bakumi na Kinshasa papa Nkulutu amoni papa Mbenza. Papa Fumalongo bamoni bango papa Nkulutu Mbenza. Oyo kosala nini awa? Le fozonga na Kinshasa posa na bango zarekete na butu wana papa Mbenza sala demi tour. Me motalobila kiye mama Nkulutu tika mwana pe matabongo lobi tongo tana bongo azonga na nkamba. Alors ndo papa Fumambanza papa Mbenza awimila kete azonga ke na nkamba. Tango ekokaki bango misatu papa Kisolokele papa Jangenda nde bakamata ke papa Fumambanza pona koya kozongisa ye awa na nkamba. Tango bakona pina nkamba vraiment sengo za ke makasi. Donc papa Fumalongo alobaki ete tosepela mingi lokola biso misatu tokokisi makila ebimina motu boye bete etape na nde toleki yango. Donc sengo za ke makasi pona koyamba bango. Mais likamosusu monanaka oye salamaka papa Fumambanza dalunga na Kyangani abengi papa Mbenza likamona zali ko yebisa yo ya bisume bale kaka meme bande ko nangai ko yebisa bango te ezala mama na ko yebisa yete tango nangai ko ke na lingina kufa nanga koloba tango to moko te tango to solele awa lukanzila pote ozonga na ngombe Kinsuka. Esalaki papa Mbenza pasi mingi alobe ndenge nini boye bo akoma kina mawa posa kende na papa Fumambanza posa kende azonga me ekokaki te bo tango papa ngenda monaki imeri ya papa Mbenza abengi Mbenza yaka yebisa ngai likamunini bo solula na papa Fumambanza moipa ko bomba zalete papa lobete na yebisa binote alinga kende na ye. Bango misatu tango bango mibale tango tuti saki mituba lobite bon mbote toka ndiko kuta papa Fumambanza ndo balongwa kina ndako esika bazalaki na ndako yo tobenga kete mukoto bayake kokuta papa Fumambanza na mize mbota makamuni boyebise Mbenza na yebisa likamukote te yebisa bose mbota likamuni no yebise ye Mbenza nini mbota yebisiyo papa Fumambanza te Mbenza moya wanga na ezate papa lobete ani yake ndena ye na yebisa binote mbota eska to yokana kiboye mbota to yokana kiboye lokole bose pelite bolimbisa ngai. Donc ezala kindongo wana ti babongisa kilikamo na bango bandal mukoloni balobete bon likambo tozali ko solola Mbenza ozali temwe komeka koloba te kino komonete biso misatu tuzatende oloba. Alors programme na biso ezali boye muta kokendele boso mbuta Kisolokele akokende ngana kolanda muta asuka nde mbuta ya Kyangani. Donc makambo yo batila bankoloba te makambo wana ezalaki secret pa ya papa Mbenza Kyangani ayaki koloba makambo wana tango papa Fumambanza dalunga na Kyangani atiki biso nde toyoka ki secret wana yango papa memo na Bible totangaka ezala na bonkoko soki ba problème ezali na kati na famille pote boyoka ni pe bolimbi sezala foka kamakila etanga. Donc nde bango misatu batangisi makila pona tina na biso pote tozonga epai na bino. Papa tozali bato bino bozali banzambe memo totangaka na Biblia papa soki nde bakomaki bambeba na bango ekoki kozala malamu te biso pe papa tozali bato mabungu eza masumu. Papa Fumambanza pe tango nyonso azali koloba te ovile onse sumu papa olimbisa kaka biso soki otali masumu na biso te papa moko te akobika pesa biso makasi membo oyo balongaka papa na makasi na bango te bino kaka nde bolongisaki bango nde moke papa tosengi na mokolo mwa lelo ya lubiko epai na yo na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Papa fleur oyo ezali alliance
ndenge lobaka ntango nyonso alliance ezali boyokani entre biso bato na yo tata nzambe mpo tobosana biso te otalelaka biso pembeni na yo papa